Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo. Ok, bonsoir, bonsoir chers internautes, bonsoir partout où vous êtes en train de suivre cette émission, votre belle émission de Mati Kasongo Kaskas. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui vient de l'Europe. Il est ici avec nous à Kinshasa. Toromeka Kosola Naye, Koyeba, But Naye. Nakin awa ayoko sala nini et puis azama moi si tout mona awa bientôt là tout est kozala na confinement tout ça qui tout le monde en confiné donc mutanda obujete makambo bando salamate mais lelo oyoye aikin aza anakichasa par ma grande surprise elle m'a écrit aujourd'hui qu'elle est ici nabi bon il y a bon ezalaka koyoka donc on a des choses différentes il faut qu'on mona kozala po Ope s'appelle Lengi. Na pesi batuni so bazotala biso sur WhatsApp na ligne batutu ya biso na biso na lela bino fort ndenge tolingana biso na bino. Aujourd'hui on va parler avec elle Toyeba. But nae ezanini na Kinshasa na pesi merci comme ça na picho pacho sotali konko na Norvège na pesi Merimba Tembote depuis Paris na pesi Didier Okamo de Birmingham na pesi Bijou Afua Mateso Oya zape déjà na kin na pesi Mbote Place Azali na pesi Nana Kasongo na pesi Manu Mwendo na pesi Magi Sabana na pesi Yagila Yagila Mwendo bino nyonso bolinga ngai mais na osenga Gila mfungola vraiment bon mon na la belle maman to la belle femme to la belle fille bon nyonso ezwa kaka boni bien. Mais c'est comme si mon exemple bon disons exemple était non quoi quoi donc ming faut la caméra au l'autre qu'on fixe en regarder bonne santé ça va très bien vois j'ai l'équipe elle est qui très bien Angola en Zambie ok bandiko ba tala biso sur na Mati Kasongo TV okoyebisa bango nini ba obayibo na ba obayibo non te au s'adresser na bango na pesi milombote. Donc, je me présente comme un MBK Batila, donc qui veut dire Minouche Batila. Donc, voilà. MBK Batila. Arrivé non, na kin tobi qui est malade au tous les cas. Tout le monde a kin a rythme pandémie à la maison. Subitement, ba fungoli karaboé yo okiti. Arrivé non à Kinshasa, but na ngozani. Alors, arrivé dans la Kinshasa, ezali pour aider les orphelins, aider bateau baza diminuer, aider bateau baza dans l'hôpital, surtout ba maman ou babota, au baza dans l'hôpital, ça fait des années ou des mois et des mois, bah quand même dans l'hôpital parce que baza dans bon au foot donc but nanga on est na kineza et puis na ebi qui en plein confinement, bon c'est très difficile, monsieur babota qui en plein confinement. Donc, vous avez un bon foot et puis voilà pourquoi ONG BNB et équipe pour la ressource. BNB et pour la ressource, l'idée, il y a ma camboana. Auto bailo comme qui est en confinement, bon, qui passe. Et puis, aux amours, moi, si ceux qui battent sur te n'engagent biso to ibaka, n'engagent na biso babantu, moi, si azela kaka mon bali a pesai, idée, il y a kozwa. Koyakin kosunga batu bano bauzanga to ba obazangi ila kiondeni. Bon, c'est dans la Bible hein, c'est biblique hein, ko aider ba orphelins, c'est biblique. Pour nous ça comme mine les agate fois à moi mobile hein. Moi ça peut capable ça comme mine le quoi biso. Donc il est qu'on ngamo en fait, j'étais inspiré par Dieu. Parce que d'abord je suis une mère. Non, vous avez des enfants? Bien sûr. Combien? J'en ai beaucoup. Beaucoup? J'en ai beaucoup. Puis que tes enfants sont mes enfants. Les enfants de mon frère sont mes enfants. Donc j'en ai beaucoup. Tenez à eux. Basé Billy. Bisopé? Nabil plus la case. C'est combien de monde tout tika na biso. Idée est pas au kitikin. Mais moi si azar le beaucoup moko. Moi dès le beaucoup ça va bien. Ce qui te bito le bas qui est derrière toi. Ya ko sala makambo yo sali parce que les longa moko Nathalie on a RTNC biso no story bi loko pole kana RTNC senga nini ndenge zala ka puis na moni
biloko oyo nyonso ya ye nango oyo ya saliba œuvre wana en tout cas na ndimi te kavandaki ye moko to azeli abimisi mbongo na ye moko boye po akende somba ba biloko wana qui est derrière toi? Il y a personne qui est derrière moi. Ozungata obi qui est derrière toi non au tali caméra au vandi moi seconde pour loba. Non, il y a personne qui est derrière moi. Tout ça qu'on a BNB donc biso na biso. Donc tout ça qu'on a besoin de battre au bako au bazan mutema mawa osunga biso pour basunga biso. Biso na biso on a BNB et composé na combien de personnes dedans? C'est toi la responsable? Ou eza autorité morale nango, tu eza ekiri moko boye oboyokani bosale loko na me battu en tête. Non, c'est moi, ngam naza responsable. Ngam naza responsable à BNB, donc naza présidente à BNB. Alors tu as plus de 500 personnes. 500 personnes, on a 500 personnes plutôt. Kinshasa, Kaka, Poto, to par-ci par-là, na ba pays presque. Tous un peu par-ci par-là, tous en la Tunisie, tous en Maroc, tous en France, Belgique, Angola, Kinshasa, États-Unis, Canada. Ça fait combien de temps déjà BNB et font ami Bisson à Bisson? Toi qui ne pose qu'une année. Je me rambo, bato basala rango, bato sango pas taba 5 ans. Yo réduire rango au salango dans une année. Tout est possible à celui qui croit. Croire en pesape, nandeng zo croire na biso te ponga vomane na vana ngam non dimangate. On dimangate maramona yoro salon. Namona bato namona babeka bibishkiala, je te salue depuis Angleterre. Namona lisusu nani so sala momi mo azara na Belgique. Na compagnie kai comme on est Pekimi ça fait longtemps na ba basi na mono de yo 3e na participer na makambo siko makambo zara botambola kana ba hôpital wana to bokendaka ba jemo ba mabila kos dans mon tout a déménager ba plan moko boy ba nini akebwa kabino ndi bozwango kaka bon to kitaka na Kinshasa na sala boy pourtant on a recha vidéo côté kunanga ta na ozonga na kotisa boy koto ba bimisi makambo na bendilar na chepwa. Je vais préciser ceci. Tu es nabilo kos moroté. Tu es nabilamba moroté. Tu es kana makoki to zaiki nango et puis on est to sungi bato. Donc ezate bato ba lokota kité. Parce que ndenga na zabo jamais na kopesa mwana na ngai lamba ba lokota. Na lukelamba moka bien pour na pesa mwana parce que ba ofela ba ko ba nanga. Donc tu es nabilo kos moroté. Bon, fallait parler quoi bah non Jean est commandé dans tout le bar question on a des mois 2 ou 3 les mois 2 volets premier volet on répondre deuxième est que babiloko tout ça au beau salara au ils allaient paraît que de battre balobara tant aux on a poto qui présentant même sous na nini moroboy na placement fondation moroboy nini yobi misila bon ba bimisi ba débloquer quelque chose baby kayo royal en côté pour nous aider ko continuer œuvre à charité on mais ce cas là rebimo na copé sila mba moga onji kufi leader mon na la té tout la musique zaza ce qui bato bon ba existera ça veut dire que baza vraiment na objectivité. Babil kambo salate ngana babil kambo ngana osala nabi pourquoi nazo sala ngo non sala ngo te pona obtenir mbongo mo pona kima parce que mbongo no se bima ki wana e uti na poche nanga e uti na BNB donc eza kutu pona ngote eza ka souci ka ko sunga ka ba o bazangi songa na 5 mapa na moni ke mutu mo azangi lipa mona mo azangi lipa e ko empêcher ngata longa lipa mo na pesa voilà BNB maintenant bandeko. La Bible dit Kabola na moto azana pasi lela na moto azolela sepela na moto azo sepela aza maman et puis son cœur est tellement libre son cœur est moto mombo c'est comme si akokara alinga komona te moninga souffrir babi soki liboko à gauche et puis et à droite et batté. Maintenant on va suivre ces images. Botala ba image oyo rien à dire na commenter ti botala hôpital ndenge tikali libre maternité cela veut dire que ba maman musubazala wana asali ba 2 mois
asali ba 3 mois mbongo akobima eza te. Botala bana balbinonso tobengaka bandundu na bacondition nini bazalelaki. Botala ba remerciement oyo bato baopesa ye. On suit et puis on se retrouve juste après. Kiawa mbongo akobimeza te tozo kelela tozolele pa nzambe tokobima ndenge nini ba facture wa mutuya oyo tala chambre ndenge tikali polele vide babebe bazate vide esalami babebe bazate mama minusha ye abimisi biso nyonso tozate babebe bazawa te ake kuna lisusu abimisi lisusu batu donc tomolelo baopesa ete mpo toumelaki awa espoir ezalaki su te ke tokobima leo na lobi babebe bazate babebe nyonso bakei mama yo po bimi esengo no eza esengo na eza makasi aumela eza mapambolo nyonso mosaleke liboso aumela asimba nzete eza mapambolo akoma mobange tokei ndakwe tokei maminusu mpona yo te me tokangami kaka bafacture tala motu yebele tokozwa wapi mama tomoni kaka mama na tongo ayeli biso awa mama tokele kola bapongi mbongo ezalaki te tokozwa wapi nde tobimi boye tosepeli tokumisi nzambe Un peu de silence. Alors, symbole là, yango. Donc, il y a biloko. Na compte BNB mobimba, biso na biso. To offrir bien biloko oyo. Donc, symbole là, on va Rachel. Rachel elle a moi elle a la même âge que ma fille aussi. Alors voilà. Ok, merci, retour sur ce plateau. Vidéo, on a sûr que Bisson a bino totalien. Oui, quelque part, tout le monde bat banesengo. Quelque part, tout le monde bat au CP là. Mais quelque part, mon épée bateau namawa.
Cela veut dire que tu as mis dans l'hôpital. Tu as bella. Maman, combien de cas où you kutaki tango yaki parce que na moni on vandi trop dans l'hôpital, autant boli trop dans l'hôpital. Et ça qui programme ça non ba 4 na ke na bimisa peut-être 10 na kutani na 50 na kutani na boy. To ils qui déjà prévu que na bimisa 100 personnes. Bon, normalement dès le salaire programme, dès le salaire programme na la cote à 5 hôpitaux. Fallait bimisa 5 mamans. Mais en arrivant à l'hôpital à Makala, quand je suis arrivée, na moni ba ka ezala ki ebele. Surtout ba maman ou bote ba passe hein. Mais ça qui ebele, même si c'est celle qui 7 mois en hôpital. 7 mois. 7 mois en hôpital. Ya bota. Donc moi na komi na 7 mois na angolo mika wana dans à comme hôpital si Anthony. 7 mois en hôpital donc à bote qui m'a pas ça, mora kufa, mora tikalaki. Abi sa bote qui na césarienne. Donc en tout cas, bon avec un bon côté. Bon en foot ça qui était bota la 7 mois est belé. Et ça combien d'argent, combien de dollars. C'est belé ma case. Ba dépense non sali. Ba montant trop ezaki combien? Combien mon bimisi boyo sans compter tu achètes des pagnes. Na moni ba savon zaki wana, je viens manger zaki wana. Bon, à part ba maman, la bimisi pe moi na mon cas avec maladie. Bah c'est que opération à salaki combien de mois non? 7 mois. 7 mois. 7 mois. 7 mois banda à Bela bon banda bika. Donc bon 7 mois en hôpital. Donc facture naé ezaki 450 $. Ba calculer ki mulanda jour ambetu calculer ki ba facture ba kisi sous ba kota ki ba nyongo sous na la pharmacie à hôpital. Donc on bâti là vraiment aller là qui ça se fout en bon en soleil là. Toujours il y a écoute équipe brisque elle a tout bima mwana maman mwana wana ayambe maman kotika ngaité. Donc kotika ngaité maman zo bimisa ma misu avec so tikinga na habité vous aurez Moïse na biso quoi. Ba inattendu wana. Babiloko wana ibando sala ma sur place ka wana. Tu es le moment ça va bova na na kei na zongi na koya bakobimisa binoto ninga bimi bonunga bike maman na bokutana ngini na couloir mwana na o zaki na programme na été o zaki na programme bato mususu obimisa mbala moko tambola bien. En fait premier jour avec les bosso visite. Tu vas visiter des hôpitaux d'abord, tu as banda bosso na commune Makala et puis à Bombo. Aux amons la commune. Ngai ngiringir. Bon, et on a commune Makala, tout le monde baka aux alaki wana alaki na choité. Fallait libérer ndambo. Donc on a libéré qui quelques mamans na moi na mukie. Donc les alaki baka moko alaki on s'attendait pas. Donc les alaki moi ka moko alaki alaki obligé tant que maman en tout cas c'est là nga passe. Tant on sali bon OK ozongi. Mais lobi OK lisusu. OK lisusu ko continue. En fait, et là on a monnaie que c'est là nga passe. Et c'est là vraiment pas si bon en plein confinement na outil Belgique na Kitiboué en plein coronavirus wa loba mais na signé on pour na ko aider ba maman wana pour na ko aider ba ofela et ça que naza ba mbongo ebele ou naza spécial qui batu misus naza nga spécialité naza kwa mtu nyonso la ka mutema ka kibombawa mutesela nga ka non na ya wana donc bon wana nyonso wana jouer au bouki tu n'as pêché que les assutés sile na bouki te les ambonga mutoki nanga parce que na pas sunga famille nanga na pas sunga bana nanga donc eza vraiment mutema ka kibombawa mutesa kantinanga. Voilà qui muteba maman, on va finir avec toi bientôt toujours na yo na maman zo mikokuna naza Linda. Bonsoir. Comment on a fini? Vini moi aussi. Nazalaki banda ne bande chito comme na suka nazalaki. Naza membre, naza pelé qui n'est pas. Oui.
ntango omoni bapasi wana ntango omoni yaya na yo mbongo wana kokaozwa ngo mpe achei na poche to abi bon fini lokola confirme balibo esili basalelo makambo ya mbongo malili na vandama préféré akende na moko ede bato mosusu mpona yo omona ndenge mpona ngai namoni yango eza normal na makambo asali ya bien na nzambe mpe akosala mpe grâce na makambo oyo asalaki ya bien wana nga mpe akosanga grâce mpe na mbongo wana kaka bato bandi kolela bato andaki kolela nzambe akosala grâce nga mpe lelo na koolande na poto problème te fo asunga bato baolela akoloba nga mpe teke vini moni mbongo tokosala ngo boye mais ko azwaki décision asunga bato bana pasi namonaki yango normal tuzangie mwa guerre ikota mabe mabe bakolia ete nzambe aomona malamu omwana asali moto mokili asali mabe nzambe apamira mamana te bandeko baotala biso soba obondima te bakanisa lokola eza baaventure bakanisa lokola bato mongo bana nsima na ye entre temps tu es là mieux placé ya koexplike biso parce que yo nde vraiment za famille na ye omoni ndenge asali yango osala pene nini na batutu baotala biso sikoyo mpona ngai namona ke eza balamu mingi mpona ndeko na mama baosala eza ngo te ke o moto wana nsima na ye azosala po apesi mbongo po ye mpe adéfendre mais eza bongo te na motoki na ye moko oyo asali bambongo na osala na belgique asali ke mpo asunga bato ngai mpe na soutenir yango namoni ke eza bien. Ok, merci beaucoup. Namoni masamo pa bakisami kombo nani papa? Shadrack Lutumba. Lutumba zamona papa Lutumba. Yo nde mama ya mutabotaka yo? Te mama ya te donc côté nini? Donc on a ça côté pour moi donc ils sont allés Lutumba on les a mis ba Congo batando le bien ngo moko personnam venanga dadi kambala abaka mutandu munderi donc yango wana donc to pese là mutandu za mundele mutandu mundele donc biso to lira likaibu liboso na mundele biso ye en personne. OK biso na biso yango yo évolution. On s'est retrouvé en Denin et l'on est poussé, on s'est retrouvé dans le groupe. Bon, et là, on est poussé vraiment, premièrement, dans cet endroit qui est vraiment en côté, dans un qui est surpris. Donc, si on a biso, il y a une fondatrice, il y a une maman, MBK, donc il y a une maman, donc, tout ça pour toi appuyer le groupe Nabiso. Ça veut dire que toi, environ 1000 groupes à battre. Un mot comme ça. Groupe intel boy salami boy yango biso pe un jour ko salama te mais nzambe aza bolingo ayo sala grâce te nzamba sungaka abakisa o yezangi vraiment bien si na lele on trop donc nzamba sungaka na yezangi quand même toza batu tozo bunda ka malembe nzamba sunga mama nanga abakisa o yezanga ki vraiment likolo na ye. OK likolo na ye na o ya lobi bandeko nyonso baotala biso soki peut-être zana zona pa na moko yo poza membre famille na bango nga na kati ya BNB naza relation publique naza na pona ko pesa basango o nyonso koleka na kati ya groupe biso na biso ONG groupe biso na biso naza na pona ko informer baninga mosusu alors naza on a pe pona ko soutenir mama MBK Patila likenga pe naza na groupe na solo nazana kupona yo mona ngondeni ça bon le wanga na poser ba question moi poser ngazate ngaka mutu na poser voilà initiative l'idée c'est bon tu étais là baka nde batu musuba lo ba otala pe baka on peut ko samneza baka mon ka mike baka mon ba moins cher baka mon boy ko baka social ko teo baka kaka si ko baton yo zaki sur le terrain. Dis-nous, c'était comment? Moi, je suis tangaki to, ils ont baka mususo que yo momoni keka o vraiment quoi. Je pleure. Oui, les grands journalistes, bino ba panza sango pe bien. Vous panza ma sango bien. Na longo no chapeau pour ça fait mal hein. Mboka na biso tambola bien te. Crise eza makasi na mboka oyo. Nga moko na découvrir que crise ezali. Nga na kasa mo lipo na liaka ezara koki na nga me ya batu bisu ba ozanga lipa
eza bato misusu bazanga ata place ya kolala tala façon bana wana ndundu façon baolalela donc esanga pasi donc esanga donc etouche nga donc misuna déjà donc c'est que pasi façon mon bete photo lingana papa Félix Kisekedi Chilombo tala bato ko soutenir bango so pour l'andile bien ata famille moko ta sata ku gouvernement ta kasavu basati na été so poser question à lui bon ata famille moko sata kasavu si lelo azate mais auti musika ayina moi loko ne mondambo liboke na habité na partager na peuple congolais siko baye batu baye siko baye bozana na gouvernement nini pomboko eza na crise botambola ba fonds ba quartier vraiment botambola ba hôpitaux vraiment na makameleka pour nga moko na moni vraiment na moni ba dégâts mutabeti ba 7 mois mutabeti ba 6 mois mutabeti ba 4 mois mutu donc ça veut dire mutaboti na yemo na kufa ba kangie kaka tala degré dans zoli mutu kufa pe ba lembo mboka na été tala dégâts qui mutema be yango mama oyo batila nzambe ya balola nzambe ya bakoko nzambe ya fumuki mbangu nzambe ya balongo oyo biso to bela ka butu pe moi ya lelo engalisa na bomo ine mobima mamu nyonso akosala na vie bakoko bakoyoka mais bozala wana merci olobi maloba mo salinga vraiment ça m'a touché kinga droit au cœur mais présence na bino neti pene nae à part qui porte parole non lobiana attaché relations publiques ba conseil ni bo pesarae ata ne fils kazarate ata za musika mama emoga yebi ti asalaka makamuni na poto ayebi aza mutu eza chakate musatike mutu aye na mbongo na kin conseil ça va bato bazangi conseil nga na pesaka mama alenda Mama Linda a continué kaka na makambo osala wana ngongo yuganga ata lelo te lobi te ngongo yuganga donc abunda kaka nzambe pe apesa pe ka force apesa afungule ba relation pe belé mama surtout pas osenga pe ba relation et belé ka relation ka ya prêtre mo bete surtout nga za posa nesiko ndenga susu na za na ngo posa gouvernement congolais aluka mama lokwa bango congolais pe ko gouvernement congolais ba koma fier kasi non to luka ta mutu mo ta mutu mo to kuta ta gouvernement na biso congolais to kuta to sura mama onje o pour donc vous na mutu ata souci au sel sabatu ta souci sabatu mais azana makoki ya gravité mazo bunda kana propre fort na ye. On va citer tout le temps que to silana Maki César na makambo nyonso o yumoza ki sur place au monaki. Bon, ya mingi ya kolobezali malheureusement na ye na retard talaka mo bambouteillage. Alors to kanga mena embouteillage kuna ozo moto te point. Na kitai quelque part wana mbambakare kangani na zuka na côté ya ba présence o chemo li konga présence pour yabo. Uti mbala moko na ye ao. Bako leke pa madame notavoya lote ando leka bon to sola nanu oeza nanu très important bon na ponanga bien sûr ba te belé bazolo bake o alaxika ba image ya pamba elo kazo sala ezala ngo pamba asali ne ba shift ngana mona moninga na zandi na zao na misu nanga mama moko pena amoni azui abi mama oya mukoli ona somba o matelango ça veut dire que ça choqué quand même ba yeba kité mama moko ko tabi mama nazali na tongo awa tozana bandeko nanga na bandeko sepelisa bona baki est-ce que nzamba ko tindelanga mutu moko boete aya ko sunga biso awa donc ko kota na biso et c'est le rôle là Moïse era beta ki baton peno sati donc ayoki pena prière ya mama wana biso peto koti. Donc madale vite abina yebiti na olobani ni bandeko bolobelanga donc ezakutu likambu ti ba vidéo wana biso moko na miso na biso to moni yango mais onga na osenga kaka
et le bilan électrique a le ba awa gouvernement na biso congolais ba tsama mo maboko basunga tout le monde en gros ba te beli bazo leka oté puisque intel a pesa ki boy botala ka pe bato bazana souci ya bato bo pesa ka mbongo epa ya bato yo ba yebi nini te bo komo otala poso ezala kate asa mdelete toi poso mon rose. OK. Donc asa mundelete ça veut dire que aye ko sunga biso batsaye maboko bapesa mbongo bato boy faut ko benga bango na ba niveau ba dine zo le ka bien na ba site zo le ka pe na ba chaîne au talibo non maman yo ne fils que moi 100 francs na ba kisela et moi 200 na ba kisela biso pe entre na kata groupe famille ali et moi ko lela ah pe ngama lipe pe ngama nini mais to zo linga ko se donner na ngote parce que tout le monde a vision pour son nzamba pesi vision apesa ka pe pour vision tout ce monde a vision mais to ko kanga ngote faut kende. Merci. Le cas où le qui est retard aussi, ça n'a eu. Batoubaotala quelques mbote, quelques dédicaces. Na bande quoi au pe na poto, na bande comme so pe na groupe pe na ba Mali, ba Nigeria, ba Angola, quelques lignes de personnes et puis on va finir avec vous. OK, na sepeli vraiment ya trop. Ba mbote nanga ya mingi ya kopesa pa ya place azali quoi na Belgique. Donc wana babi mopanzi ya yemoko MBK ba mbote no place ozali artiste en personne azana ma solo tozo pesilande makamba BNB parce que tobaki ba robela mutu na pesi mbote pas chic lutumba la solution na kati ya Paris na pesi mbote ya makasi pa yemoko donc ya ko blaguer kutute 88 wana koko nanga 88 ayebi. Voilà, on va finir cette émission. Bon, tenez, bisoma regarder. Na sukato balancer les binons sous quelques vidéos. Oyo bon, mona ndenge descend des alaki kuna, ndenge batu balelaki, ndenge batu nyonso balelaki. On va finir avec toi. Bandeko baza suko. Oui, ce qu'on a besoin d'identité, je m'appelle Papa Nadorian électrique qui dit Gizi Magoudou Makatagombe. Tant on a boire à Wana, c'est que Batomi Limo déjà Bayoki déjà qui wana électrique. Na pesimbo te ba fa nanga tout na Europe. Et ba fa nanga tout na Europe na pesimbo na Gino Manvuzi, Hervé Mantoni, Natacha Mantoni, Gigote Mantoni. Moi staff nanga vraiment à Londres, vraiment na bengi bo Western Union pa pamba. Na yo pesa mbote na venanga Poli Masanga, venanga Diogo Dani Mayoko na Spain na Barcelone B. Velenda na poste wana milika etonda tonda wana na pesimbo te mo président ma président la mignonne vraiment salam yo fona personne salam aleikum musulman na pesimbo te na bana bien ni mobimba mama social mama Boboto Djema mama na Elina Eliane ba gros bisous bye. Merci beaucoup. On va finir cette émission avec elle-même la mère des opprimés, maman sociale. Big dédicace à David de Tete Gavchou. Aïe, au Timbi, Timba na premier degré. Bandeko baota la biso suko. O lo bani na batonyo so ba kwarte. Na batonyo so ba moni ba leli pe ba upe ba lingi ba bakisa quelque chose moyen ya ko tindelo moloko ya ko aider yo na tango kitaro ba descendre au salama quelque chose o lo bana boni. En tout cas, nous avons poussé à Moutounios, nous avons poussé à soutenir BNB. En tout cas, nous avons bien bino boya kusunga bana wana borfelin, bo sunga bana na bazan bisika olala te. Bambetu bazangi badra, donc bisika bavandi vraiment c'est vraiment horrible. En tout cas, nous avons bien bino boya kusunga ONG BNB. En tout cas, na pesi bino sumbote. Merci Kasongo, Mati Kasongo. Parce que outi nanda kuna eti nakati sika o pour tout ça tournage en tout cas na pesi merci na BNB Mobimba boza tellement belé moi na tanga ba kombo la bilonyo cezate mais je vous ligne à tous donc je salue mon papa Willy Batila que j'aime tellement na pesi merci mon papa chéri na soutien au pesanga na pesi merci na Lakadi merci à toi aussi na soutien na yo et je salue Mouya Yakiwa. Donc, je salue tous mes enfants. Merci maman Nanga, Safari Kololo.
Merci, moi je dis big dédicace à bébé Kimberly 18 cylindres. Bébé Kimberly depuis Norvège 18 cylindres. Je te salue, n'a pas si tout balinga à poto, mais par ma grande surprise, Lélo n'a désannoncé émission T. Cela veut dire que mon invité n'a comme journaliste il a désannoncé émission na Emoko pour nangai na sukiawa. Pour le moment, tout ce qui peut avoir. Machi Gasongo. Gasongo Machi. Machi Gasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo.